Voilà, merci beaucoup Bana Congo, merci Bandego tout, Bozolanda Biso, partout à travers le monde. Alors, ce qui est local, pianaye, les sous côté micro naye, pas journaliste et outil spécialement en Angola. Otobenga na kombo ya Migeniema, mutana succès naye belé papa ngeli. Et ça par rapport à l'actualité, oh bobengi biso partout, bolobi ken piana trop, c'est trop, c'est trop. Trop c'est trop, tokotikate ba star na biso ya mboka ya minene basambwaka et pas soit disant mutu moko biman pasteur soki ya ndenge nini Jeff Fonge ko sambwisa ba musicien mama CDJ Mampata mama pasteur ko sambwisa président Wera ko sambwisa président JB Mpiana surtout a comme les sous ko sambwisa vraiment président Fally Ipupa tolobaki to mekana no côté le melalikambu oyo parce que moi si pe ya Jeff Fonge abengaki ngai alobaki que non, il faut na sala na ye émission et ko sala bien. Migeniema bonjour. Ouais, bonjour Ken Piana Makizembe, bonjour na internet nous subana na biso c'est net moment. Bonjour na bana kini to poto na kata Kinshasa. Et puis ba fato banda na permission na yo, ninga na pesa merci na honorable Zakari Baba Bashwe pour la bénédiction une fois de plus pour chaque année toujours la bénédiction. Papa pena ya motema malamu en plus. On a eu bénédiction dimanche une fois de plus pour l'année oyo à bénirenga donc merci honorable Zakari Baba Bashwe les mola so to na mbanga o. Puis so to ko la vérité la presse les a pour faire biso a te camarade la vérité donc vérité te ka fait bien. Et on a biso to te camarade bien grâce à la vérité aux hommes qui tout ça combattu mais jamais ça bâti. Voilà. Pour toujours la vérité toujours finga mututé tu la internet pour éclaircir ba internet to na biso tu la vérité. Et puis une fois de plus merci beaucoup aussi à Elodie Fefe Nambour libomo plasme taille automatique ya zanga libomo zanga mokongo. Voilà. Fefe merci. Voilà, Migeniema tokende kaka tout droit obi Migeniema lelo tozomona bazobenga biso de par-ci par-là. Ndeko na biso Jeff Fonge o azalaka maître à sécurité na quartier latin lelo akomi frère en Christ soit déjà pasteur ndenge ye moko azomi benga ba prophétie ya musala o ya zui ezaka epa ya ba artiste et musicien na habité est-ce que Nzambe alakisaka mutu ba prophétie kaka ya ba star ou bien prophète amonaka ba prophétie pona mutu nyonso. Bon déjà ngana zoika lokwa azobozi na TV Nati zobozi. Nati zobozi, ana posa teka face, teka combo, ana posa. Non, il y a za pasteur. Non, pasteur azarabon. Ko qualifier déjà nati zobozi. Il y a Mela Radiamba trop. Nan Jeff Amela Radiamba. Grand noir, en plus ça tira na ba. Obi diamba ya Melaka. Obi drogue ezana poussière à part mal. Yebna za poussière ya drogue. Atsangs na kata bang. Imagine ce que ezana drink ya bang na drink ya poussière ya drogue. Azafe na biso mais so remitsi na ba point ya kolinga ko kitisa peu ata pas lui bongo za ko kitisa falite. Voilà. Photo ibisaka batu moni Fally Ipupa. On ba felo ko ba Weranson, ba felo ko ba Koffi Olomide. Au finga bana lelo. Ti le 30 a otika la Koffi. Voilà. Fally a otika la Fally. Donc ils ont armé bato ba na possible combattre M sous Fally Ipupa. Pour na éclaircir bino lelo, je bo kanisa bo gagner Fally Ipupa, to bo contraire Fally Ipupa, to bo ninga bo le ka Fally Ipupa na so bo fingi Fally Ipupa bo kokai donc ils échec total. Pour na gagner Fally Ipupa, pour na longler na place ya za, et ça te faut fingai. Pour je me dis tala Fally on finga maleloti. Voilà. Fally bana 2006 ba bana finga déjà. Bazana pena uniquement ba le na internet pour na finga et puis si siko ba continuer ko finga. Donc so ba ndeko ba mark house. Ça fait 14 ans to ki na finga toujours Fally Ipupa. Ndeko ana soliste wana wa betaka te na studio. To so le malembe. To so ba to ko ayi. Ça fait 14 ans. Ya carrière na ye. On a bête musique pesa zalaka. Ata on finga Fally. Toujours ba sir monsieur ba journaliste ne ba chroniqueuse. Moi autant ba komona bango ezate pour na ba attaché de presse ya ba. Non, moi autant ba kombo ya te. Tetolobika baza ba attaché de presse ya ba musicien. Bango ba tekami pour na kombo ya Fally Ipupa. Voilà. Tekami pour finga Fally. Pour so finga no Fally temso ba hotel à mon pays. Unité de mesure toloba. Yo na to ke malembe. Donc bio tekami pour ebani ba ebio finga Fally. Bon tout ba marka house ba tekami bing ba tekami trop pour na finga Fally. Ba tekami. Na ba journaliste belé ba stemi ba tekami pour na kombo Fally. Mais bino bo tekami. Mais Fally kuna ata une minute ya perte ya via na ngote. La carrière na.
1 minute. Donc bah venez biso ba fonge so noalé au lugi base après comme ku ba artiste na biso eza d'unité aux grand frère mo boyo okina no poto to le poto comment to comprendre la réalité netinga père na biso ko teka jamais le pont pour na poto au plupart ya bato ba finga ba connerie ba bêtise ça ka bino bato ba na Europe Mikenyema azana bandimi ebele peut-être o ba pesa ka confiance ba mona geneti pasteur na bango ba mona geneti prophète o pesa bango ba prophétie okosenga na bandimi o bazana kati ya libungi wana kena bazolanda mutu mo bazomema bango na lifelo bazokwa na ye okopesa bango conseil ni azana ta mundimi moko to ko sa bato te omoni soka zaina ba bandimi na TV et soka zaina ba bandimi je m'excuse na église quelqu'un quand moi 10 personnes mo bout maninga ya na internet talo ba connerie mon ba connerie na lo ba luka ba base ba connerie luka ma code $50 ba connerie luka ba tout mo oyo amoni ke bato ba contre tima ou bato ba linga ma contre fali bato ba linga fali to linga ko fit ba linga wirate ba aider azana bandimi te azana église en Europe vous comprenez mutu o azana mutu normal o go so ka tana yo o va na TV o bono finga frère no mo boye après zo transpirer on est en Europe te après on a Europe mais on a aux vivre dans condition mo boye bien te donc ngale lo on a bandé une fois de plus na go oser te ko sa père na biso te ka le pont pour na ki poto po plupart a bato a finga ba connerie ba bêtise na ba internet les ara ba mama poto les ara plupart ba ve na biso ya poto mi te beta faut jover aza ba gère ba ve ba poto mi tout pende kaka beta parce que imaginez-vous qu'il y a un noir drogueur donc ve biso to ebio nganga to ebio men escroc ka ba tout trop o kosa ba ba kisto lo kuta et puis non le bongo amati ko ça ba tout pete ke o bongo na motema non pas bongo na oti lo biso mo kilise comprendre ba tout si ba comprendre déjà que des abos na internet ba congolais il faut chrétien fali pour ba yo pour tala yo pour ça la vie et aux même ligne na ba Céléo même ligne na ba Gibson même ligne na ba Soleil donc c'est normal ko finga mutu mais tant yo zo tant ya finga fali ko kanisa tel loko yo zo finga fali ozo kitsa via fali o ko ba no finga fali lelo ti lobby fali o tika la fali pour pas di cap la merveille le king de la musique congolaise donc pasteur mo soi-disant o melara ba plan o melara boki ozana ba momi belé donc o yaka na TV on a pour recréer ba momi pour ça le king a fallu ça qui ça fallu mon frère Mikenyema peut-être tokoza la peine à place na ye et koza la te peut-être souffrance nzala makambazala sala ya musique et simba lisusu te peut-être azoluka dembela na ba émission na peut-être kala ba père miso atika ba ring pour bandi kono ki ne poto sikonga na simia na kufa na Congo voilà on moni plupart ya bato wana na biso ba amikite tata lo kwa ye azana ba 50 quelque azana ba 50 quelque ba âge mo soulever déjà donc aux attendre yo critique tout le temps les musiciens et ça ba drogue ya mela ça drogueur amela la drogue yo souvent fini fallait le donc souvent jusqu'au temps fini pendant une année pour y a des bateaux comme Marc Aouz a fini pendant 14 ans fallait ça toujours fallu voilà fallait que na ba contrat azara na balar azara danger to yo kai to sombaye donc venez biso fonge na yebi na internet nous ya ka ningo no benga zobozikala petit nanga to finga kofi wana yo finga benga pena finga eboy ça continue et non problème te eza musala bino bangwaka be escroquerie oza escroc oza meni oza moyibi oyibi trop escroquer ba tout trop en plus to bongo na mutema te poza na bakisi na ndako yo Mikenyema zela si s'il vous plaît ken piana parce que maman na colère moni ke lelo to bisara batu fali to répondre pété poto et ninga tsinga boy na ina répondre te po msusu et longola 1 plus to baksa 1 plus non pas fali il fallait zaka fali to répondre yo fali reste fali poupa ndiko na biso luka nzambe ya bosolo luka pena nzambe ya bosolo yo fongi so pena musala nzambe ya solo il y a des Congolais ba souffrir en Afrique il y a des phases ba souffrir na mbongo nono zora mukio wana ici otina ta $50 na ONG mobwe ba so matela bana ata dikoy no sala ngote mais fali ono zo benga ndoki fala ko ta mai na kisensu na commune na changu akota mai obi combien de personnes ba souffrir pour na mai na kisensu pendant combien de temps pompe na changu na kisensu za raté voilà batu nga papa legi na vana na kisensu je m'excuse papa legi na vana na kisensu to ki ndeko soma ko luga mai n'est parfois le ngwa msusu victoire ti kasavu pour place toza voilà. Mais fallait que ça mai fallait on finga ndoki chaque année après ça ba don na bana mikie na ba fazer akenda tika ba don ti na ba goma ezamboka na ete makenda ti wana lelo naza akoza ne ndoki bien sinon yo kanisa mais nzamba ko épargner makamona nyoso yo musala nzambe osala nini geste ni osala na bana ba fazer na bana ba souffrir na bana ba nyuko mana mike na ngina tuna question moko na ngina tuna question azande ko na so congolais
Et quoi ça la liboma te zo bandaye muke muke. En bref, ngana biso aza drogueur mais la aza vena biso nga zo temps soigné ton ndo tourner na zobozi. Voilà. Aza du genre de bazobozi. Ba fait moro boy ndezi aza na rien à faire na poto pour commencer bébaye ana makasi otumbola ta ndé ba simo aider opesa aide nous ça la aide maçon il y a une fonction soutien mon bébé sur be mission na ça la raison ba baiser ya lugaka ne fisque amona tamo $50 amona tamo $100 mona so kaza pasteur à solo ko vanda na za rabonga zo toko zo finga bato yo toka po finga bato lo toka po te ya bato azana niveau te ato fingi fali siko migenyema na ko lo ba mission na sala kango na se ya drogue te malgré bata makana kombo ki pasteur mais kaka na kati ya be mission wana te na zolo ba na kati ya be mission wana yemo ka zolo ba ke na so to kutena bata na kobeta bango makofi déjà ezolakisa moko teli mutango eske aza juste ou bien aza libo bon epesanga mawa koperdre congolais aza grécomen voilà aza grécomen zoye ligne ba Sankara de Kuta zoye ligne ba Zobozi zoye ligne ba Mosaka zoye ligne ba grécomen o ba na internet apesa information a Tumbi aza grécomen aza muto to mais ata ba grécomen yango pe aza muto to il y a na niveau peut-être pasteur ni yango pasteur ni tout le temps na TV pour na théâtre na TV pour na finga bato voilà c'est pasteur rôle na TV pour finga bato en plus miganyema eloko ezo kamusa bato moi question bato nanga babi pourquoi bato ndeko na biso GF ayaka ko attaquer kaka bato ba na succès bao ba na succès te bango nde bato malamu pe moni nde to na ba internet to bato tala biso ba responsable voilà imaginez-vous nde to le kasiko internet pour bato tala biso bato ko ba Elodie Fefe na Mbour aza pe na patron la grande patronne na la patronne o lelo ke ba Congo na communauté na biso congolaise tona film ba na la danger Elodie Fefe na Mbour aleki basi tu ya poto mikolo na la api bakara ya chasser api bakara ya sika aza na mbungu ozo comprendre mais alobarati vous comprenez donc faut le barat tous à clair pas tant tous les cabouins ça m'a plus grâce dans souffle de vie il y a les cabouins tout là-bas moni bande on a biso na biso na internet moni oh toyo kaka pour na M sous Fali pour na Fali Poupa tous chance yo va neta molaité mais oh boyo ka ya kindoki pas Fali na musique congolaise netinga na musique congolaise mission na zaka boy mission na kiss mission na boy nga sali na moi temps na sali na presse na me ko affronter ba musiciens mais oh to ka ke misara na pour stop misara na ba biso to en vie boité na kambo to dévoiler comme ba vérité na musique ya mais to za boité mais ngana biso en bref poto ke na débo loin te to ko fula GS fongi on a te soit disant pasteur drogueur to fula été azaka ndeko na biso ba période moko mutune zala sala bien mais cette fois-ci ndeko na biso zo kende na ko beba retour ya drogue voilà ça ba retour ya drogue eza mawata ko ya suka neti zo bozite non c'est la moko ça ba retour ya drogue moi na ville lo ken bien faut ça la reforce nza mazo pambola yo kenda o chaka dim voilà Fali on a chaka dim o yo benga ndoki ya chaka dim te kopesa badon chaka badon badon les a plus que badim ozo imaginer oui que non les a plus que badim opesa nga mawande na makambo zolo ba vraiment ndeko chef tozo perdre artiste kaka boya zo kende pena to ya koma baba ndo filmer un jour comme on l'a na full ozo mona te ke za la soni pona ba artiste musicien ya Congo na na Europe ne za ka beaucoup na poto baby na poto il y a des fous en costume fait des missions oise kwa loba na mutu musala tinde lati mutu ne sara bien te na poto yo zela ko na funes ade liboma mutu sara su bien te yo ko na mutu de kaka na te ko na finga batu ko na finga batu so il fallait da frère na yo so la première Fali les cas de TV conseiller était que pasteur était que responsable voilà non Fali non conseiller on va frère na boye mais ouais bi que to beti le o lukarateur yo les cas na émission pour miganyema to beti ka lisola Fali mais a attaquer ba musicien belé ba leader belé bref on a intervenir dans juste Fali Poupa ba mission musu na zo etant yo kongo non alobi pe papa chéri aza demo maman si déjà ma pata grade demo président wera grade demo Sankara de Kunta grade demo Mosaka balona na lupangu yo na episode aluka base voilà ils a base souffrance peut-être il y a viva lura biso voilà pasteur te asufu lura biso to vanda ka boye on vanda boye le fait bengio qui na west soit 2000 €. Voilà mais tant il pas sur moi 50 € on a acha dimte mais pasteur fallait ça la don ils a plus qui est dim comme ça derrière bana ba bola baza même sous 100 personnes va souffrir dernièrement autour qui na ba école tiki bakaye dernièrement autour na ba vidéo na école na bakaye pesi bana bakaye je sais fongi yo kana $100 on zo ko même pas $10 oh aider bana ba bola on peut yo pasteur
papa ba drogue ozomela zora te on supporter ba charge nango zora te redoser ba solo yo ya ozangwaka ozamena ozamoyibi oza escro oui bafe wana lasa mosapi moni nzelo bafe wana bakoka bato nalingi natuna question moko boye par curiosité tomoni asalaka prophétie moko boye alobi Benkley ya fali ya rouge wana eza makila ya bato fali fa pesa yango dans l'église po basambela yango ezaka même si eza système ya escroquerie eza greco aza meni bameni bango wana ti bameni iboli ba pasteur o mona ebele kasi bango to ba pasteur il y a des pasteurs ba magicien mais balata ba veste pasteur mon frère yo kasi to sabo yo kasi to koma bana miki to kolit voilà to koli il y a des pasteurs baza ba nganga mais aza pasteur a terre pas tele mapé wa prêcher zo bani bani il y a des siye amona ke muto pese confiance na Europe est-ce na poto na muto 4 R na kayo église GS Fouine. Imaginez-vous jamais. Si quoi abonné sur place ni na robet na ratamo 50 € ezate abitenga fona na nga TV internet ta tumbara ba musicien. Mais ya lobi atika monda ndule pona ya ko benga batu ba grand prêtre te ye via matola ko sala ngote. Ozoma grand prêtre uta na église, grand prêtre to benga ba grand prêtre ba sango ba grand prêtre. Ba grand prêtre to benga ba sango. So mo ta ga robet masolo mo o emsu ya ebite ezaka pona salir réputation ba ndeko na yi. Voilà. J'ai ti fonge ve na biso, oza ve na biso escroc, oza ve na biso ya maître ya meni po bona benga so bosinga moko témoin bobo sangsa maele neni boko tumba donc oza men oza gréco-men oza du genre de bazobozi oza pasteur te pour ça qui pasteur ko yaka na TV to zora tono finga bateau ba pesa respect ya mboka libanda ozo comprendre yo doni o sala na Congo jesi fungi doni o sala na Congo tout le monde a donné famille peut aimer so bazo souffrir ndemo la famille biso est-ce que soko zala muta choko otiki choko komi mwindu yango ndeko bongola motema papa makamu ya ba congolais tolingani tin voilà omoninga na sepela mingi po makambo to sala ngona lingala boya voilà omoni soka sala to sala ba interview en français même GS fongi na zawana soka sala interview en français et bandel tsuko na français mais em suna na Europe wana otambo la subo était voilà po il fallait ala ba fanatique ba congolais te em suna bosana pona Congo yo to na ba musiciens il y a des musiciens communauté il y a des musiciens internationaux comme Fally Ipupa aza musicien international aza musicien non ya communauté quand pas de communauté mo ya kangola o ya kangola o remaka po Angola il y a des missions mo ba congolais ba ya pembeni mais Fally Ipupa tango ya Angola so na bangolais na ba Nigeria ba tozala na yo tozala na on hôtel Fally alinga bimakuti déjà ba angolais ba tondi plein vraiment mais loko n'est pas ba artiste muso sale mat ko pas il y a des missions communauté ba mission communauté ba bête la musique na biso communauté na mboka ba paya ba rumba na biso tout ça il y a des missions communauté il y a des missions internationales ceux qui doivent ça ba mission to ça o ba bêtise o critiquer o finga muto kwa Fally ba français mona muto beto na nzele musu congolais migenyema nalingi na tuna nigérien moko boye to sénégalais moko nakuta na Angola bato musu babeta ba tatouage ya Fally mais aza angolais voilà so imaginez au salé mission na portugais au fini Fally et puis passe siko migenyema nayebi ke Richard Amelo alanda biso Ser Poli Lumumba Adel Joko Bagou danger vieux nanga Louiso Mbata est-ce que ça meilleure façon TGF font peut-être à Luka beta Fally Matolo peut-être papa babeta sou Matolo bongo te babeta sou Matolo bongo te bi mbongo mutu za mutu na vie bato bele ba souffrir ba sima ba kisi ba jeune belé pour na hotel la mbongo mutu voilà est-ce ngai na lobama nene dévoiler vérité contre musique congolaise dans le but vérité Fally azara boy ba valeur a Fally za boy ba valeur a o za valeur a o na sonja jamais na vie na kena ko Fally ka bina sando voilà depuis na zaboy ni na shona bino nzambe na ngali kolo non na $100 a Fally te pona ko yako loba vérité faut pas peso mbongo te alors au ripo so mbongo mutu te faut finga e po ka bino mbongo ba congolais to fonctionner na mutu ma be voilà mon frère lelo oyo soki Fally ka wana alongwe ba 45 ans plus tard mutu muso ya remplacer Fally sera zara na bifo fala na ba be peka ndoki ba be peka makambo belé congolais fonctionne ba congolais so za na passe lingate muninga mso azwa donc soki asala ka bonga za contre Sixa Fally azomona ke Fally azo joyer pasteur au joté point voilà yo pasteur jouet merci on ke bato balanda na bato balanda bozo ata olanda yi et ça fait mon boy so important internet ça na gratos mutu to ko to no chiko no tali na mais et ça makambo to ko considérer te ke ngandi za boye responsable loko anga na zo ata ya tali mission moko bongo na tala yo ka po mutu mo nga lien système ça tala ndeza mutu a déborder trop na meka tala na taka nyo sotin donc bato bala bazo ata olanda yi bozo encourager les mal na mutu mo azameni
aza moyibi aboma ba via batu ebele na Kinshasa awa eskoka batu sina koma na mentalité beba epo melaka drogue na diamba ya mutu ezo bebe malembe c'est tout ya normal mutu bébé o attend quand il ba Singapour puis la pote ya mboka liberté donc message on a repère ça Ken pour tout monde te faire la fête ozolo ba makambo solo vraiment lobaka ezake au finga fali papa au finga fali te okumisa fali ofinga fali rien ne change na vie fali amen même yo Ken pendo ça la mission de défendre fali pour pas danger et baksara non implice ozolo ba makambo solo baksara implice na carrière fali te ata ba fingi fali ata ba kumisi fali reste fali puis fali ça fali boza pour congolais moko tasia poids oza raison congolais moko te somba raseli ne ko le ba sénégalais oyebi ko lo ba pena makasi il y a des sénégalais ba somba raseli ko le biso ba congolais voilà il y a des Nigériens qui soutenir Fali ko leka biso donc biso finga Fali to komisa Fali conseil nini opesa bandeko na biso a poto peut-être un jour baza la surprise que ndeko GF akobandi kokata bilamba poko kata bilamba emona na bandara malembe boma na Europe mutali boma na Europe ala tarandi lo lati neto zaboye mutali boma oza na raison on bisa yo bagenda basoka batonga voilà mais la drogue en tout cas na ba retour ba kisi bato boma ba sacrifice pesa ngai na zaboye na boma na mutu ti olaki obimisi nga pena ba secret mso naza comprendre ngo pena ka zobo zibo ba cheme libre fa zo ko to na réponse pe beaucoup nzambe na ngai ozomona azala ba sacrifice mso bonna viko boma de bato ba retongo vandi otala pena boma bato mais otala mona ko mote ya une niveau te voilà otala na voiture mote ne reprendre na voiture aza ba problème minene wapi otuni sigo yeka ka nyanga na ndaku te lo ndaku pena ndebe ya ndaku no ala la balabala na ba terrasse ala la place ba boma kaka yena ki frère bazo benga yana sanda kuna ye bala église na ye bala te asa la mission jour muzo lobate bazo na cher ba benga ngo cher a hôtel na cher ba fiona ba sacrifier ba tout ba leba makila ba tout ba retour nango c'est ça yango wana ba retour ya mabe mun mabe futa makana si ya futa makana c'est papa au finga fali te fali reste fali pour pas handicap la merveille le king de la presse le king de la musique congolaise donc reste là bien biso to kumisa fali to finga fali même ba journaliste wa finga fali atika la ga likolo ka biso ba tena ba to balinga fali ko les biso za batali banda biso to lingana biso fali te ba ko pour so to lingara fali te so to lingara fali ndeto betela ke maboko biso nyos mais to finga ke te donc il y a des ba pour fala za fali bongo les ba sénégalais ba brassavilloise ba angolaise ba gabonais ba ivoirien biso te mon frère on a fait ba Côte d'Ivoire te au moins congolais mo ka bimaka na balingala au moins tout le monde parle français en tout cas merci vraiment mi Genyema au solo livre vraiment au côté pena en profondeur alors na senga to respecter ba artiste et musicien bino pe ba journaliste yango apoto bozana mayele obie bona mayele te kozo mutu abongo mutu neti JF wana bozo pesa epe micro ba yamba kaiza ba journaliste te wana za batu na ye ba c'est en crise mate c'est yana c'est en crise pete za ka noko yamba nan ser yamba nan hein mais zo sala bien te yo kasi mutu lokola Grace Mbizi la sersi méga star na Europe na Grace Mbizi yambete jamais omona za créer ka grec poso za mutu munene ne refunga na yambe nesta ngola so ya ngola na yambi de seko yakito lekite so za na Kinshasa akeni pena yambi de seko yakite na Paris c'est Mbiza ya mieux de ce rosate les hommes mutu moko bo créer ka base créer ka histoire donc ba tu vas comprendre les lots qui a mal à la tête donc mutu fonctionnera bien té en tout cas Richard Amelin Patrick Mayangi vient na Gauthier Mascotte Koko Arafat Aloïse Kisunga bozolanda biso vraiment ndeko JR azana problème à mutu ndeko na biso ifonga azana problème à mutu bo comprendre ye donc be mission na bolanda ngo kana ndenga théâtre po ndeko azobela mutu vraiment donc yo c'est l'émission mon boy et c'est dans 25 000 vies fala bimisi single na moko et beti ba million ba 50 millions de vies au moins au déranger vinette voilà au moins ba Nigeria batali bango te ba Ivoirien batali te mon frère au baby sa voix dans atana yo baby satana e belé yo kenda ka yo tombola ka brick bambaka soki so na nini donc au fin of moi c'est soleil à comprendre makambo comment na boulot ya memane mabanga émission wana et soleil ko tangina ba faire oté soleil la mission te ko tangina ba faire oté soleil je sais pas ko boto nga mwasi besi nga sa pena boy migeni je sais pas botole mwasi abotole mbaba na boyo yo barate oh yo barate mbaba na so je me botole je sais pas ça mama ba ne boy boy yo kana kino ba na bi makambo wana te anfe wana nzamba limbisa yo biso sengelo pardon pa nzambe nengo fingi fali pupa ngala sengelo bena pardon nengo fingi shibe mpiana na sengelo pardon nengo fingi vena biso na sengelo pardon pa nzambe nengo fingi pesa nkara nengo fingi pesa nkara dikuta sengelo pardon
bravo continue kofinga voilà bolambo ya nzambe e okoya likolo na yo na mawa ya nzambe fali reste fali azosunga fali msu na bano asunga msu bano tsundola baza akosi bato asambelaki makasi era yoki bakangi Roger Ngando ake prison ya sambelaki apesa prophétie Roger Ngando abima nzambe pe asali Roger Ngando pe abimi tandis que Roger Ngando batikali kokanga e pas même na société c'est yebi ke yele vivre na news na biso nito fala boy awatala émission tala azu news aya beti na obola donc c'est le peut lo bana biso te ale lo remonta lo bana TV pas lo voilà donc vivre na actualité na biso na Congo na ba Angola na ba news donc fait to sengelo pardon et pas ndati ngana senga na pardon nzamba limbisa voilà bo oyo sali na oyo fala sala na oyo sala margo za musala nzambe e kokana tamukete fali opesa ba don fali o sali sa bola azana ba tu bazo sala pani azo futa ba famille na bango bazo laisser ba la caravane passe donc il est vraiment Olexatin belé ndeko na ngai Olexatin belé badoki ozo conduire yo na buzoba en tout cas to lando te posa drogueur mutuno ndezo kende na kobeba donc moi lando ezate en tout cas merci mon vieux Jimmy Belao boss de boss junior Mawete ouais on repère ça Eric Ndomba s'appelle masqué c'est Jabin Vindo ba bon séjour na Kinshasa tozani a Fiston coloqué El Zapate remonté même à Prudence Kelly Tsumbu Orgeps de Paris na kata Paris et depuis si masanga Caleb Mokombo na kata Chine venanga Pichu Mies na Banzu Pichu Mies pe na Chine depuis si venanga Clovis Nsola na Chine impresario tu peux de tout la mission de Prince Yaweli David Lutete Prince Yaweli Evit Colo Versace Prince Yaweli tu peux Papi Messi na Lukapa Elvis Maël Manda Chouva ba tout balinga rabi tout ça nazaka na Kinshasa toujours na Kinshasa merci Miguel merci vraiment merci sœur Nathalie Neymar na Texas petit pito parle Hervé Petit yo yebi merci sœur Pauline Lumumba na Genève topesi vraiment merci na bandeko tout bolande biso vieux Jimmy Belao vieux Luzo Mbata na Cape Town donc merci à Adel Djoko Bago Danger dernier message zaka ke to finga fali ba sero ba finga fali na internet ba sero na biso ba chroniqueuse ba chroniqueuse ba confrère na biso ba chroniqueur voilà ko finga fali za ko kitsa fali te ko kumi sebe fali za ko maitsa fali te voilà donc inutile au sala ba so on a posa on a accepté la preuve que fallait aller logoter ya la preuve que mige alors ba il fallait na ba cargo le gentel yo na ngol contrainga mige o kosa ki batu intel la ki fallait na boye ya na ba preuve o lege to finga ngoli biso to finga na biso te ngana keni bato msuso le ba ba preuve o la ki si boye ma to lobi bino boye na ba preuve na place bo finga ndeko na biso bo finga critique ndeko rien ne change ya ngolo ba ka kipaka kokolo po en répondre par rapport à ta ya bureau fallait bambote sous les kauka to Mbote donc tu peux Coco Dilasso et Di Badia ya Nana Boduga donc merci merci vraiment bandeko to bolanda kibiso viens Carlos Kabasu Angel Moussoeli Makizembe Ganser donc to suki na biso na merci à Crisco Louvat Crisco Louvat s'il te plaît Elodie FF Nambour l'ibomoplasme la patronne la puissance domine la puissance Elodie FF Nambour grande sœur propre Tantine moro bien, azo solo bien, bigaka. Voilà. Maramoza qui toko toi na Elodie FF Nambour, puissance domine la puissance Eric Nombas.